Keina bandeko na ngai, Keina oto zalaki ko tutela tolo awa na ba 2022 mwana azokende université akokoma avocat akobanda ko défendre ba cause ya ba congolais. Lelo asala ba connexion na Yorobo pona mibali. Ba vérité ya Abidjan eza ebele. Ba vérité ya Abidjan na ba image toza kozwa ba yango moya ko lakisa kutu ezate parce que ce n'est pas possible. Ba makambo toza koyoka ba message ba voice baza kotindela biso na ba réalité obiso tozo yebela nango na mwana wana Keina. Bande ko na ngina lo balika moko très important. Très importante. Toyebi déjà que aza majeur. Keina aza fille déjà adulte. Aza na droit ko sale loko alingi. Mais comme aza une influenceuse, aza une personne influente na communauté na biso, yango bomonaka toza ko izwaka ba émission, toza ko zwaka ba photo, ba makambo ebele toza ko zwaka pona kolobela. Bato baza kotindela kabiso ba émission ba message yoka mwana ngo asali boye na boye tomoni e place boye na boye eza vrai information confirmée na photo yango yo. Mais d'abord ndenge aza mwana ya élément munene lokola Fally Ipupa nga personnellement je ne vois pas raison ya ko alimenter ba problème ou bien raison ya ko tia photo na réseaux sociaux. Parce que Congolais ceux qui a zui, ils ont déjà bazapé nango, bako sale lango ba baise. Et comme on dirait que inande moi si a mabe na communauté na biso. Alors nazalaki na ligne na mutu moko boye aza goloa to yebani makasi. Abenga kinga pona kolakisa ke non bana wana bazo sala ba partous, bana wana basala kaboye. Biso na France wa to yebi bien. Ndeko yo ozok ndeko na ligne na tuna. Yo oyebi Keina. Na France, oyebi bien. Poza Gaulois, il faut ko benga koloba makamoko pona mwana mwasi mwana ya communauté na bino olingi to banda kolobela ye mabe. Fally Ipupa na mwana na bana ne wana bakutana te, basolola te etalinga ite. Ndeko na nga moko pe atinelinga message alobi bana wana bazwaka passion soki alimentaire. Lukuta parce que après âge à 18 ans au komi indépendante okozwa ba passion alimentaire wana te. Donc mutu na mutu aza koloba makambu na ye na ndenge na ye na sentiment na ye sans même koyeba ba droit na ba loi misusu. Qui vous a dit que ba passion alimentaire ekendeke na ba âge à 25 ans? La fille là elle est majeure à kendeke ba classe et loko nde photo yeba est-ce que akendaka classe ya kozala avocat to ezalaki ya kokosa. Sika lelo makambo zoleka na Abidjan yango neza ko inquiéter bato. Yorobo tangu baza ko beta ba makofi wana oyebi ba vérité. Tangu baza ko beta yo oyebi pourquoi ba beti yo. Papa nini nda ko tika mutu akende ko sakana na mwana na bien que Keina aza mukolo asa lekisi ba 20 ans. Azala lelo na 23, 24, azala même na 25 ans. Akotika la toujours mwana ya Fally. Tant que nano abali te akotika la toujours mwana ata soki abali akotika la toujours mwana ya Fally. Sika Yorobo soki okomi ko pese ba kope ya ba patron. Patron ango kope kaka okendeke na hotel ezala ta kope teke no mutu akoya kobala. Kope ba pesi yo mbongo po kende kokaba mwana ya batu Yorobo. Ba pesa yo mbongo po kende kosala ba kope ba pesi pe mbongo mwana aya pona kosala nini papa Yorobo banda ko kanisa mwana azofana na France yo za na Abidjan botindeli mwana a billet ou bien soki botindeli mbongo aye kope po okutanisa ye na patron moko boye. Est-ce que patron ngo aza célibataire ou bien aza marié? Est-ce que patron ngo azoluka mwasi ou bien azoluka kaka place ya kosakana? Est-ce que za ya solo Yorobo aza koteka mwana wana? Soki eza ya solo
Comment expliquer que Yoruba kolinga koteka mwana ya yaya na ye po ye moko lobaka fali aza yaya na ye? Comment kondima koteka ye po na kaka bambongo? Soki eza ya solo toza koyoka. Ba misusu eza kaka o déjà mwana ngo ba yebanaki déjà à partir ya ba téléphone ba benganaka ayende kotala mesika po Yoruba aza kuna eza pona ndenge ya ko se sécuriser. Il faut Yoruba aza la wana pona kupitia pese mwa sécurité a se sentir que azana muto ya akokiko protéger na kati ya soki likambo salemi. Donc soki basolola ki pena Yoruba na sens wana akokale pe Yoruba pona marque ya sécurité. Sika fali ayebaki makambo ndenge nini soki eza ya solo ke bango pe baki kokuta na wana fali ayebaki makambo yo ndenge nini. Parce que Yoruba tango aza koloba ke mwana ngo akiti na aéroport na nini na élévateur po ba kende kotala match na ba camarade batala match na ba camarade na bangwana. Est-ce que vraiment moi so akolongwa na France po ya kotala match na Abidjan? Est-ce que azala ka intéressé na makambo ba match? Makambo eza ebele. Soki bolandi émission na ngana salaki soki avant-hier pona makambo yo bokoyoka na lobaki coïncidence nini fali azala kaka place wana ya kotala match bango tu na hotel moko Yoruba na hotel wa yebi ke fali azala ka wana ke ina pe na hotel wana. Est-ce que zalaki façon ko leisa fali frappe touche balingaki basimbisa fali touche kolakisa ke mwana na ye malgré que basolola kate me mwana na yazana mutu. Pourquoi mwana kimaki papa? Parce que mwana nyoso bokutani na pe boko solola. Pourquoi akimaki? A se reprocher na nini? Tango ke ina akimaki a se reprocher ki na nini? Bandeko naza komituna naza kotuna bino ba question. Tangu Keina amoni papa na ye na hotel Keina akimi. Nini mutu ekimi si Keina? Soki aza ko se reprocher na eloko ata moko te. Soki ayebi ke akendeki na billet na ye azana ba camarade na ye akeko vivre vie na ye papa mutu afuteli étiquette. Soki bakutani na papa pourquoi akimaki? Ata soki basololaka te akiko sala makambo na musika na papa na ye bango pe bafuti hotel bazana droit ya ko assister na match. Pourquoi ya akimaki kozonga likolo? Donc soki botali bien engi koloba fali na mwana na ye bazana problème nde mwana za kokima. Biso sika bino batu boza kotala bino batu boza kolandanga bomituna akimaki nini? Nini mutu ekimisaki Keina? Eza question moko très important na mutu aza kolanda ngai baza kolanda ngai. Tangu Yoruba azalaki wana mwana kimi est-ce que ayaki kozwa ko récupérer Keina po bakende bakop? Est-ce que Yoruba yaki kozwa Keina po bakende bakop ou bien boss yango pe azalaki wana bazota la match falaki mwana ngo akita bakutana na boss? Et puis tango makambo esalemi afani na kimia kaka azikezeli makambo eleka. Bandeko ba makambo eza ebele makambo eza ebele. Question na tuni bino bandeko yango wana kaka moko mibale te. Nini nde etindaki mwana akima? Est-ce que ayaki po bakutana na Yoruba po bakende bakope na bango? Rendez-vous tango aza kozela ye nzoka nde fali pe asi ayaki moya signaler susu Keina eza te po tango su communication ezo simba te fois azozele wana moya pe asala communication vite fait ezalaki te. Bandeko ba makambo wana so bandeko connecter yango moko na moko pièce par pièce botie oyo awa botie mususu awa makambo eza ebele wana ya kolobela.
Mais comme aza mwana mwasi une fille congolaise, tokolinga te toloba buzoba mingi pona mwana. Eloko tozo na kozoloba ezande yorobo. Est-ce que yorobo aza koteka? Eza kope ya koteka? Aza kosala connexion na mutu kaka po basakana na mwana? Ou bien sala connexion kaka po babala ye ezokoza la pe boye ba alukisi connexion ya patron moko azolinga kobala ba connecter pa keina ça eza loko ya bien ya mabete sika nini nde salaki ba contre-temps et salema et puis après contre-temps qu'est-ce qui est arrivé après contre-temps parce que moi na tikala kaka na hôtel wana ba tikala kaka na ba séjour na bango Yorobo pe azana droit kokoma na hôtel wana fali pa zalaki na hôtel wana nini nde esalemi après kokutana wana yango ne naza kopesela bino na épisode 2 o eza koya kala mingi te il faut na récolter ba information nyonso mobimba po nabwakela bino sa polémique ngamutu na bino Gilmas. A plus.